se désabonner la chaîne Amida. On a Monica Kou alinga nana, alinga maman paradis, nous aza contre comportement ya Amida. Bon se désabonner, so bon se désabonner qui n'a pas live nae, à comprendre bien que abonné ba kiti autika. D'accord. Système voilà faut aimer comme la famille. Bon se désabonner par la chaîne nae, bon mon appena akotika, fali ana ba te belé, nana ana ba te belé. Alors biso tout opération c'est désabonner la chaîne Amida. Au monde a moko ozonga na nzela. Bon se désabonner la chaîne Amida. On a Monica Kou alinga nana, alinga maman paradis, nous aza contre comportement ya Amida. Bon se désabonner, so bon se désabonner qui n'a pas live nae, à comprendre bien que abonné ba kiti autika. D'accord. Système voilà faut aimer comme la famille. Bon se désabonner par la chaîne nae, bon mon appena akotika, fali ana ba te belé, nana ana ba te belé. Alors biso tout opération c'est désabonner la chaîne Amida. Au monde a moko ozonga na nzela. Donc balobi bo sa désabonner pas Amida la Taylor, bato nyoso balanda kayo batewo ya nana o bata fali bo nyoso balanda bi bo sa désabonner et pas Amida la Taylor. Déjà no bali boso en wana auto telemela batu, bo sa désabonner déjà pas Amida la Taylor pour ba bin niveau au finir la artiste et pas Amida de Leki. Quand on comme ça butoloba eza jalousie parce que pendant Marie-Laure, bazaki bien Marie-Laure, mais il y a des gens qui sont voyant, binga bona za voyant. Et ça ka jalousie coach congolais on trouve les kamba jalousie, congolais tika jalousie. Na lobi ya moi mi dans moi azofinga nana ke chobande ko to sala pe réaliste. Est-ce que Mida, so ba telemisi Mida, ba tie nana, différence c'est ça ma casse Mida ozo lokola suki kok na zo Mida ozo munoko ozo zoro munene. Matuso zoro lokola libora soso nyama yo kasika mto yeko finga libolo yo Mida yo Mida sal fini ya melongi ma pelo kola mosomba soso nyama ozo yeba na kutu forme ozo to finga nana ke job asa camarade noto masana oba pe ba comme Mida yo Mida ozo longi ma bebe bimisa nani elongi noto tala to mono na nengo zati na mona photo na moko tia profil ozo kitoko te Mida yo ozo kwa dikabwa tie tioko ozo yeba na forme ke so ozo na forme nini na zo yeba to ya kofinga batu na loyenge yo Mida yo ole ki c'est trop nana sa camarade na ote kabo banga beba tu quand même fallait sa camarade na ote yo Mida yo clochard yo Mida yo le ki fali na nini yo Mida ki sengi ya Mida yo le ki fali na nini yo Mida ki sengi yo le ki fali na nini yo le ki nana ketchup na nini yo soba moko bo nyama oza ko yo moko tozana na mukanda kutia une année kaka wala kutina mukanda ya malonga te oza kutina permité oza kutina mutuka te osala kate on l'air social on fait des social on l'air social on finira batna ba YouTube on peut ça rappeler battu respect ko et ça ni yango la bino oza ko finira batna lo yengo ya oza ko finira batna lo yengo sala ka wapi yo on fait dans la lettre social même 4 lettres par jour yo sala ka ko l'air social puis moko koka nyama yeba na position te dans la vadio sans tonge nyama moko lokolo moko nyama yo finira batna lo yenge na la tocha baza camarade na Bisa fa fa na ya na photo bana ko ya ko finga abino pesa na YouTube ma pardon tikelinga plateau na la sengo pardon ma pardon tikelinga plateau na côté là na pour pas limiter on a tiré photo na photo ne ko tia nana oui ça bon ça bon quand c'est trop na so finga na libolo ya mama na moko nyama libolo ya mama na libolo ya mwana na ona ba siba yata ba diola ta bisika ba sali nyama yo ba temisa bana na ba temisa bana na yo yo ça qui te rote yo on prend no bomba ke longi nao ngala za ma photo ngala ma photo ko tikela nga plateau vraiment nikolo tant na sera disponible na ko ya YouTube la cause na poli na tie mi na tie na no trop c'est trop na ba zo ba ko ba NK so ke NK di ka ku mo ko be fimo ko ta no ko mo na ko ngolo ko finga na yo pa fimo ko to salito ba ko to ko ko mundele bi locos mundele ko ta yeba na position de ce qui est NK ce qui est NK so mi mo la trop ce qui est NK ti mo ko sa bien té on a display bien toi le ngi ma pelo ko li bora so so nyama ko finga wa na ba YouTube yani on la binoko et ça ni on la bino ba fille internet ba fille mo ba utala ba carte mo ko reculer bon yeba ko to ba la photo ko fongola ba mbanga ko finga ba na ba le ngi na YouTube et ça ni on la bino le monde ko la mita trop c'est trop on so finga nana sarioni nana yebi yo nana si après ça problème il fallait yebi yo ce qui stop ce que ça problème là stop na ba to
Fali. Bon, ça va comme Fali n'a rien à foutre avec vous. Hein? Si on a un problème là, c'est pas Fali. Bon, ça a un problème là, bango. Fali y a bio. Et ça, comme nous, sur la libanga, Fali y a bio. Alors, qu'il y a pas quand même, il y a bio. Hein? Là, qui s'appelle le numéro, là, qui s'appelle le prof, mon stop Fali à Bengayo. Hein? Fali y a bio. Voilà, camarade. Et yo, c'est pas la Fali. Nana y a bio. Nana de la lesbienne, nana de la ndumba, azala soki nana etalio la nini. Etali bolo na yemoko. Etali bolo la nini. Azala lesbienne, ata mala ba pété, etali bolo la nini. Parce que fanda. Ouais, on fait comme on a tout, ouais, on finira. Pété sami. Tout ça la paix de liberté mutu c'est dans la libre pour ça, c'est dans la fina. Etali bolo la nini. Aya ka ndako na omida. Yo so mona nana ndako na. Apesa YouTube merci yo yebani wapi yo yebani wapi yo mido yo yebani wapi la bamba star nini bosala combien de mille bosala combien de mille bosala 100 000 fina ba vidéo na ba landa ba vidéo na bino bosala 1 million bo yebani wapi bino wa bloqueuse de landa yebi bino batanga ba bloqueuse ba nisaba tanga pe bino apa on la mbala ba YouTube ko finga ba ba lo yenge na camarade na fi mo son to ngani ya maloko moko lokolo moko yeba na ta sote wa mi se tenga maloko sama soko tata na wa fo la mère finga ndana yo kasi ka de finga bêtise ben poli ba ça pour mo la tuma to ya kana mais on va vraiment poli trop c'est trop ngani na zo na na te mais na ko ndima te c'est injuste na falite mais trop c'est na être ça n'a pas on zo finga mo na mo sabato azala kwenda on va d'auto royal à 5 heures on s'en finit nana Fali nana et tellement la nuit basi mo salite ba fi mo ko boye ba la poser wa salite sali polo le lumba so pire pola wa fi mo ko bisela o zala kilo so sa même le ko lia o yana nzira ko kata to ki kresa ko ti poto o ya ko fongola mbaka o ya ko finga ba bato bayaka bazwaka nala ayaka kazwi vone to ndile dila keki aye poto oyo kofinga nasanga ndako yo yebi vi ya Fali donc bino bolinga bato soba esponsable bino bafila bango bino Fali akozanga ndako yo yo yebi vi ya Fali omona ndako ya Fali na kini te kosa ndako bafutaki 50 ofinga bato na complexe mais oza na problème ya complexe il y a problème comment on appelle ça complexe d'infériorité on fait mon son personnalité on a la maturité on a fait mon son par la kilikili on se kala kilikili fait mon son par la sopalaka tout ça na photo quand même ndako zani na photo mais ça ko ba ko biso wa ko to ça moi mais on ça la on la critique no ya coup on s'en ndako bien ndako zani na photo mutu kezani na poto oya kofinga nalo nala za eloko te nala yo tozana eloko mais pona lobela koma nana tika koma nana yebido yo tofana nana ye mutane eloko olobela kombo mutu vraiment po eloko te parce que nana yebi yo te boza bacamarade nana te ostafana nana te ostafana Fali te oya kofinga nana na likambo nini ke po YouTube futa ye ya vala basomani bafimo balumbaka sula mabolo bafimo sur telle photo ma personne sur telle mida wana ataka photo ne moko na profil ya YouTube alors ya ramba sur telle mida ma parti ba otem nana match exacte ko nana moi kitoko na mwana moko ba benza sur NK wana sur telle sur NK otem nana bande ko YouTube on ka toni bo ko finga ba na balo yenge surtout NK sur NK walo ko film ko la walo ko comment on appelle ça on sait le quoi du gorodio on sait la position mon le quoi du bola soso on sait la forme de refinir à battre refinir à peine nana elle kabatia nana ba taper yo on sait la taille nana on sait la taille mula ya vita yo on sait la forme de baker balandinga tina pa na vida YouTube ba déclarer biso bana ma parler to YouTube to sabino awa impoli baza bazali tu es sala ka ya sakana te bobima vraiment bobima bo sakana bonga ba YouTube to tia bino padi di kola ta ba bonga baza to la côté bino bino to finga bino trop c'est trop bani ama ba bola ba mama la bino ba kata batata la
bino mina libolo ya mama na yo libolo ya mwana na yo bisika azali libolo ya famille mobimba bazobala kati. Ok, merci. Mida yo solola kilo boye te bonga YouTube bango nde olukelaka ngo boye te ntango motu ye moko vraiment abelelaka wana balife leke nga nde naza boye nayela cope na ngai nakoya na fingi bato nasilisi YouTube efutika bokolaka boye te ombende mo boye nyama yo yuma boye te yo kasa ofinga bamusicien osisa bamusika na biso valeur boye osisa bango bavaleur boye na babomi na bango kofingaka ata nalasala kitiel mpenza nasala asiposala kitiel fozala mwasi kalka fozala mwasi eleki boye te yo mama papa boye vraiment nini yango kaka boye obatami na nsima télévision sa tonge lisu moko likolo moko omonanaka te banda es ofingaka ebongo pwani wana bafana mwasi nzambe okomprendre ayuma yo omoni mundala no tondeni oyo bule mpenza obenda mundala no mobo oliaka na nkombo na ye boye te olekisi o paradis beton libanga ndeti na filme toye toye mpenza donc avec un correcteur mpenza donc bon trop c'est trop banyama bozosiama trop boye te donc tozali chantal boleki kwa kongo mwasi nzambe ye moko mokambi wa ekolo mapata kitaka pamba te donc mida sere sentir no mpo makambo ebandisi paradis beton ya kitoko merci beaucoup tozali mer mpona mida wana azofinga nana ye mida wana ofinga nana na nini mida ndenge aza wana aofinga nana na nini ye mida aofinga ne kaka nana na sentiment kaka mpona bavie ye na nana ye akokani na nana atiaka tioko te fi ya bois noir ya chokolat ye mida atiaka tioko lokwa ngulu so mpe lokwa nini aza na mabe munoko munene makolo etengama makolo valio azofinga nana na nini azofinga karine alakisa elongi ye alakisa elongi ezota elongi ne so aza ndeni abomba elongi mpo ani so adiza ye mwasi kitoko abombaka elongi mpo ani alakisa elongi bamama paradis biso toyebi mama paradis bino toyebi elongi na bango tomonaka ere nyonso mama paradis atya elongi ebimakala te ye muna ndako nde nyonso yebima obanga te alakisa elongi nazofinga nana na soni ayaki na mpota fali abima na ye fali akobima na ye te abagwa fali taza ndoki itonga bala kokumisa fali mutu atinaki akumisa ye na sentiment na ye kaka viki amoni fali aza na bawario ebele abitika na diembela na nsima fali apres amoni mwaye te ayekomi kofinga fali ye midana azela akobetama midana tozaka awa abatamaka ndenge abatama baplace abatama baprovince bamisika akobetama komisa munoko wana ekokangama azela tokoluka place avandaka tokobeta ye vraiment tokobeta ye nyama ndoki salfi nyama vadio makolo etengama aza makolo etengama kovadio kotena babise foto ne wana aza vadio munoko munene fi ya tioko eboya ya tela lokwa mutu apakoli mafuta mbila fi ya sante mpesi nyama yazela tokobeta mafingaka nana azala pede azala lesbien ana mobali nana aza mobali ana mobali nalingaka ye mobali na sanjo nake na banzembo tane mobali nayebelaka ye bongo ye mida alakisa mobali na ye azanga mobali yango abotana mobali kamarade ya ane mobali abotana ye mwana enfant bata tokobeta ya zela tokobeta ye vraiment mida wana azela demon nyama ndoki merci mama paradis ye mida yozela tala munoko na munene lokwa lifuni ya soso yozela okolapa munoko munene lokwa libolo yozela okolapa tokobeta vraiment merci na tiki merci bonne soirée nalobi mama paradis nga amoni problème ya mida ezaka jalousie omoni parce que basérie oyo akomprenait que Karine Mokondi akomi kosola na Marie-Laure et tout et que Marie-Laure azalaka mpe quand même bato balobelaka Fali aza ceinture ya bureau ya Fali yango moni esala ye zuwa wana yango moni esala ye zuwa wana donc akomprenait que c'est pour sentir ya Fali baloba ya sola na Karine ya bien sola na Karine te po Karine afinga mwana ye ntango amoni siko Marie-Laure ayambi Karine esala ye siko zuwa wana keno akanti bafiston koloke batrika ye yango moni akoma kofinga Fali na bafiston koloke dans les vides donc zuwa wana eza bongo donc ye soki amoni kaka moto akoma kokangama na Karine automatiquement fo bando ofinga Fali yango nalingai na lancer message moto nyonso
sabi kalinga fali muto na sabi kalinga warion po mida alekisi Ali, bon c'est désabonner la chaîne Amida. On a samoni kaku alinga nana, alinga mama paradis, nous ça aza contre comportement ya Amida. Bon c'est désabonner, so bon c'est désabonner qui n'a pas live nae, à comprendre pendant que ba abonné ba kiti autika. D'accord. Système wana faut aimer comme la famille. Bon c'est désabonner par la chaîne nae. Bon mon appena akotika, fali ana ba tebele, nana ana ba tebele. Alors biso tout opération c'est désabonner la chaîne Amida. Au mon aimo ko ozonga na nzela. Donc, il faut se désabonner pas ami de la Taylor, bateau ne se balanda kayo, bateau ya nana, o bata fali, bon se désabonner et pas ami de la Taylor. Déjà, nous allons bosser en wana auto télé la batou, bon se désabonner déjà pas ami de la Taylor pour ba bin niveau au fin de l'artiste et pas ami de l'équipe. Quand on de comme ça, et ça jalousie parce que pendant Marie-Laure, bazaki bien Marie-Laure, mais il y a des comme ça, voyons, binga bona za voyons. Et ça ka jalousie ko ti congolais on trouve les kamba jalousie, congolais ti ka jalousie. Ba jalousie ozubi mabatu na basama belé. Ba jalousie oyo mona ke loko ze ayo te loko ya muninga. Mais yo ngo sa tu loko ne koma yayo. Okota sama belé. Okota sama belé ko tika pe bana mutiki pe libota. Sikolo ke na sama belé ngule nzamba o jijeo. Oh mon até, pour ma bille tout coup, faut que la sabu soit tellement bossali. Il faut aller poster la bossala. Qui jalousie ce bon congolais. Ba congolais bobo que la baninga bambas du collage jalousie. Ya moi zakani non. Ba tinde biso sur mon kilipo biso to zoate. Si vous avez un succès, vous avez pour que je fasse un mot pour le succès. Succès va botter marana. Ouais, moi un PV. Ils ont PV, bah succès va botter marana. Ouais, un PV. Donc il y a moi un logo qui est resté. Il y a moi botter marana. Vous avez des toiles numéro boyer. Il y a eu comme une finger à battre le désordre. Oui, moi sur les cas le besoin la raison. Nana qui est pas les comme c'est quand il y a moi ça musicien. Bon bah là on a bon on tombe petit bah là on a bon. Il faut te mettre à théorie on se fait ma pote aux gens là on se bon à midi qu'on se met la moine là yo. Mais de toi tu bimisa photo ba na lokalate. So zanga mango 8 ba kana 8 na bazo bima. So zanga mango 15 na 15 na bazo bima. So zanga ko oza mwana tata boye to bimisa ni bon yebi nde biso to saka na biso to bimisa ka tout. O poto make pa mama ya mbanda te mida. Ko sa te ke ndongo zo mi bomba mana bato ba yebi to za anonymité. Et pas la biso paradoxe en anonymité. Oza mo vle to mona to seka. O komi moi trop. Biso to chaka order na YouTube. Hein? To lukaka ba musicien bino ba fi oyo mida ya Taylor azo wela ni na fali bino boye bisanga ba wara na to luka bino boye bisanga parce que eux comme ba manquement de respect mo boye to ko tshani numéro téléphone bata fali kuna ba wara soki ba wara soki ba nani na bino te ngana biga fali ngana bilanga bino te ngana ma paradis mida ya Taylor azo wela ni na fali boye bisanga pour na yebite na ndimite so fala benga na téléphone bino bo ndimi de fala benga na téléphone ba sale mo lo mo boy mais bino ba fait ba congolais bo ba poli we point hein bon nana que tu vas à camarade né qui est poli l'équipe bino non comprendre te vous avez ba camarade né ba fana de la terre là tu va aller ba fana depuis so fali mutaluka ba musique banango biso ba wera ba luka ba tongo ou bien ils à la carte que non. On a lancé un moussala, un bandit sur internet. Bon, la bien la vie mon robot et vient pas artiste. On a comme ça vient là après l'homme on a fini à vie en athée. Bon on m'a dit. Mi des modèles de fini dans la ketchup. Bon pas camarade na y. Oui bien na ketchup. Modèle de fini les bon. Yo mon la na ko tout mida. Athée. Yo so ma foot tant on te ka ma foot ça là bien pour son bien. Tout ça on a pas respect. Tout ça on a pas respect. Oh, on a zo komana kana be botika mida tranquille yo kendo ko lala kuna pongi ero sani 21h wala bana zo ngenda classe o lekisi nana ketchup on za camarade na yo bobima be ye na yo moko boye za camarade na ye solo moko boye ko kendo na bar moko be kendo na restaurant moko bika wano gafanya mobali na ende ngo za kino gafanya mobali na ye yubo ni o mimi pesa ka yo moko pe ka kuna na kati so bina di bom pene mabwa ki yo pete so bina bina ebite na msu ko zo bazuyo batyo na page ale msu be confiance ko te gele msu wana pe finga ramba to baleki yo boile msu yo ba yuko tsana ndi kapo mona na kati mi moni salalo mi filmer na ndengo za bo biso to zaka to abilombe bo na ren mi filmer na no to bitenga i vraiment yeye Taylor
mi bandi banda na sala okolochina on a fait tout sol ma pour ce conseil o lekisi vous lekisi na bien ba combattant ba lobaki ke o moto so ba fingi batu ba hotelemela bango ba ko marcher bato ba finga batu na YouTube na bino bo mona te to bino bo baby samboka mboka comme hors loi alors bata français musique so ba musicien ba yeba ko baby c'est la biso bana ba musicien so yeba ko ça la bino bana bon ba mission non ba yete ce que politesse so na YouTube makasi mi do finga fa sana bino boko mana siana basagili kelemba bili kelembe sibite ba yembo te bo expliquer na ponga na ma paradi mo kambie ko ma pata bande Chantal bola ngane litoi na ngapo ba fale na nzo ma pesa ba fale ba succès ba wera ba faire ba jibe ba kofi moi te jibe ba na kangale makambo jibe atali bo masala ate ba comprendre ce que yo fingi la ke tu lo finga mona ndenge ni no Congolais lenge Congolais ngo bisama mbuto lukuta bat bo tela lo mama lukuta trop Congolais pas nga qu'est-ce que mama lukuta zali Congolais pas nga qu'est-ce que mama be so mona ta pasteur ba te ka pa no bosta to mona ka bosta sala ka plein église na biso o mona ka to lo banzambe so ko zo le ka to mona ka sous deux personnes mais moi mto te li lo ba bien nzambe li lo ba po ozoma yele po bi qui s'appelle yona libota na yo to mona ka te bon to lo ba ka te ndeni biso to sona mo beten to lo ba ka te YouTube ba ya bino mutu tu osala mabe na communauté na biso ba congolais na on Facebook o ngaite na page o mutu ko binisa ba gros mots mutu o manquer ba to ba respect mutu ma so ba combattre no botiki pour bebike bazo finga ba artiste ya mo botiki ba la pe dikaso te oza ko bebisa communauté siko problème ni on artiste mboka fali asali oni ana ke chopa salo ko finga na ke chopa ina so finga ba mama ne bo sa ben poli be poani no o mo pusu batela msuna WhatsApp no Chantal Bola maman paradis ça fait joli encore publié OK d'accord waka vidéo na ngezo ngakiti ça la rabio so ki voit na la voix qui to vous avez voir mon voix ba reine voix mo za autorité quoi problème ngo za nini na oyebisanga no bande ko sokno mo bi problème na mususu basala na kili kelema pour bakuta na pété ba mona na pété o mona déjà kangi photo na artiste et si ba mona mi na artiste té ba artiste to na mi de ka ofinga ba to do mi de za so ba kabele 50 euros pour ba kabele 50 euros ba mi de la terre so ba kabele 50 euros ali ba bi bon lamka na to no finga na mususu exemple quand on finga fali ba kabele mususu 50 euros ou ba on ba Pobabi ba guerre ngo bango pourquoi na rendre pour la paradis carable on a guerre ça va exaraba batangam buguna bakabele ba là c'est un taux qui finga fali de la moissonner mais d'ailleurs faut on battre quoi 50 euros et seulement bino bo mala ba théâtre bo finga rabat pour 50 euros ba artiste bo finga artiste pour 50 euros écoutez au moins de goûter son les arçons pour la bino mo to muto kumisi même pas un mois yo ele si sono fandi na kitu bandi ko finga ye modèle mais so ba so sur une vidéo to comme c'est un mois o doré ko le ka même papa boto la so doré bonté o benga ma ki za o comme si royaume yo ba ba waro o comme ki waro si ko waro ko comme ki ba sinse ki contenté nande o démissionner car yo moko so ba futa ki ombongo te bo kana ina na ona na kati orchestre on na pesa ombongo o yo tombo ki boyo fili ki boyo ni na ozo silikani na la caméra bino va film fallait bioté ya on perd de temps on finir artiste moi ba muso ba moto mona a fini musicien fini musicien atake mona mboka mo ba kangani abo c'est même sur relation là muso so ba finir qui n'était relation mo robo ele muso pe ngaka me mai po so la ki bien oui le kinanga allô ah bon il fallait la lisangoti oui c'est bon. Mais nous, bon ici, c'est bon. Et nous, que bureau, ça, on a un bureau, mon robot, il y a gaffe, ma béni, malamo, oh, ma bénaka, ah, bénaka, bureau, de mon téléphone, bénaka, chef d'état-major, petit nom d'orchestre, c'est trop bénaka, bien, moi, souci, mon réseau. Bien, bon, contrôler, qu'on a souci, ça.
ngana mo no so bitoko mbasi manola c'est notre téléphone maleme mane bo mesana nga awa na kati pachi bo mesana nga na YouTube pour na ndo ko corriger plus bata il ko pesa do ba conseil bino bolingi bibliothèque pour ani bino vous pouvez pas nzambe na ba moment to ko no 2021 yon ko finga ba artiste ba musu bakanga mala ba mboka mususu pour ani a finga artiste sala ya loko mo te artiste ko ko lo ma ochone jeta danseuse la place à danseuse bon to ka ta mai to matata avion a pecho solo la a pecho le bela la musu album na nga pecho le musu bote bino mo kinda ba ba tisa mbasa na basi na bango bana basi na bango siko yo ideni na osko ke artiste o lo bela artiste o lo bela exemple o lo ba to ba ndo lo bela kofi ba kenda ba graba mseko ba ko ba papa wemba ba fali ba takala nanu ba to ba kester ba kenda ko ba to si le nobile mo lobela ba mission si le lo da ba mbele no batika no bo ko lobela ba mission yo moko mamo yo ko lobela musicien yo moko ko mission mo ni ko finga mo sa mission sa ni ese na ke chopo mbo sa ba kamaradi pour bien se mona ka so bo ka ndumba na ke chopo ndumba ko kenda ka ba mo ko na ba na ndo na ke chopo ele muso bo bimanga nganda mo biso to yebi tete ya mi de do mi de ko so ka mutakala o so yo bi ke nana ko fika nana ketchup ndumba bongo do bondo sa ki ndumba ne se ke yoza aje mona na ketchup pour na ketchup azam ko makasi peteo abeka jeune fille e ka ba fille atimbira nga batalo avant pour ni na ngombi de yoza na o finga ba se velo sani no mi de atelo la sani pour yuka ko finga ka batalo bi bato ba be se la biso ba marche ozo mona makamo bato ba be se la biso ba marche po Congo zo fonctionner te bana ba fi baza ba sala ba finir sur asala na internet finir sur ça na YouTube o ba go tira sur marche to finir mission be do ba combattre bino sur bo bouger te parce que ça mission ba finir mission bino bo se pla ba finir la mission e ba na mbokati bo ma ba raciste ba combattre bo sur bo ba raciste parce que ça qui raciste bo ba ki bo li ba gros mo lisusu te bo le ba ki bo li éducation na ba bo ba ki bo li éducation pour la YouTube to ela buzo bate o sa mabe ba yebisio soko zo bate ba tshelo numéro téléphone ba ko finga yo ba tshelo numéro téléphone pour les ba fingi yo mo mon kena ba to nyoso ba bengela msu plus de 100 personnes ka pour finga nga ba oui pour donc ça va bien attends c'est pas bien mi da telo bo wela ni na ketchup bi la fani o de fagi mbono ba ko futa te pode na ebele bongo bazali su ba de fumo bo futa bo ba ko de fe mo ko te promis no we salon o za ka premier épisode parce que yo l'exi yo finga mon tout mais ça na batu ba tele mena ote ba piso conseil c'est pas bien ba chuko zo be ba okena libulu ta batu ba bi mutu ni sala bien ba bi c'est normal bi da ta mutu sala bien ngabi bon vélo na kumba ko ba bi zo handicapé limida o mona na raté ko bule mutu o finga ba artiste ba légume yo mona na raté pour ça na vo ça ta snap ne ba dinga mutu ba ça snap so za na bien tout ça ta snap to mono to siko zo tambola oui mutu afinga ba artiste yo zo tambola to za na vélo bande ko na c'est normal mutu aza na défaut yé moko aza malade yo to zo comprendre te fo ba bible comment mutu aza malade afinga mutu aza normal ya masumu pa nzambe c'est pas bien comment mutu aza handicapé to finga mutu nzamba pese de makolo yo to na poko comment handicapé faut to na nzambe faut ba mse na kola ba vie ozaki de makolo et tout ça accident mo boy dès que le accident ça arrive oui au comme par hasard accident tout ça pas par hasard te et ko seulement sumo belé na mokili ba kacho makolo va de sika moko accident tout ça par hasard te au sali ma tellement na mokili ba kacho makolo pour nzamba te lisoka ke aleki munene siko so nit makolo so ekatani o bali nzamba ozo so makolo nzamba sala ba miracle la bon c'est l'autre parce que wala c'est l'autre nzamba la musaka ba donc ba kufika mobe so de ba kacho makolo déjà ata yo mo comme ka yeso ya sibio makolo zongi siko mida tero indika pour finir la fali no finir na ketchup ni yo la santi nina pom no wisa na mutu adia para no ko mena ko ba whisky na no ba champagne no mena ko ko mande ba ninga soneti bo mo neti mafinga kaka bozana kwamga ko finga poko mande ba ninga ba moteka ba mafuta ba ninga ba so intégrer internet fali wana boye ke bozana ba complexer bon point na ba tinga ko kumise pour la ninga ba niveau na ba fali bazala fali na besoin de faire les promotions te ana na besoin de faire les promotions te
aboka na buto boka na 2 heures boka na 3 heures et ko tala ma vie on a les belé ba yebi eza fali na ba ni pas ala besoin de faire promotion besoin mutu moko kumisa besoin de pesa mutu moko mbongo bande eza c'était on te ka trafic ko yo finga na ketchup na sens na ndeni yo finga mutaleki yo mona na tuza mbiza doza ko mona na te doza handicapé ozanga makolo otambola na vélo ozanga ba problème belé na batu siko bato ba luko ba komba comme ça parce que yo mona na doza na vélo otambola na vélo bakano ko ba bujo musutu ko na lo le ya oyate yesko yebi no tutu ndo luko no le ba bi ya kala ko ya buka na ko yate ozanga na vélo finga na batu pour le finga na mo pas ma belle ko c'est la bonne promotion yesko finga na ketchup bet na le kwa lekio ala mobile na lekio ala mbongo lekio na mbongo yesko ka so makabeli 50 € pour finga ba tajiri ba kabala ko ba 100 € ba desi yo finga ba kabeli 50 so tike yo ba ko be na téléphone ba kosi yo kaka ke waka ni no bo ndi aka mbongo YouTube na comprendre bino ba salaire za bino tellement bo sala kate ba fimo ba galère bo comprendre siko ba moko za bon les na YouTube les ana il faut to lobelaka ezala mbua ezala taba ezala ngulu il faut ça wana nzungu moko to chama parce que po na mona ba film so mitumine na wa am film so ba mitumine na kiman akimi o mona mutumine na mo akimi page kuna ayena YouTube abimi na YouTube mo senti ya mo te mutumine na film obwe na mo so tanga ko mo mutumine ayena YouTube community yanki po nini ayebike les vende YouTube a versé 3000 €. YouTube a refouté. Donc, 300 € pour se faire un poli. Bon, pour que tu aies un finger na YouTube, na finger pour allez. Là, on a reçu ma vie, talinga, la fin du mois, les vende, allez, YouTube a kangisi. Bon, moi, je suis finger qui va YouTube pour être ma bolé dans la carte. Allez, kangisi, moi, le logo, moi, pesio 500 €. Sur YouTube, a pesio 500 €. Ah, c'est que lobby dans le roya. Au pour la do. Na fali na ketchup na ba lo pour avoir quoi 500 € YouTube wa photo 500 €. Bon mon finga bato ya moto tout temps ça na ba conseil ça très important. Bon mon finga no bato ko pour 500 € pour YouTube a photo que 1000 €. Bon so ba ko no niveau YouTube a photo na 5000 €. Mais c'est que na bon finga na ba la no banda pourquoi on sacré le mot pour YouTube a fini pour être yo na limite ça la kai pour yo ma yo la na YouTube la na YouTube moi ça ndeni. Ozana bana si ozana ye bo ba photo déjà bazo localiser déjà mon ba no de bazo localiser bango de sika bazali so bazaka 4 to yeba bango bazaka 4 to tala bango pa na internet to tala bango na YouTube de tête de jusqu'au bas no to comprendre bana na ketchup na bana mutu do finga futo sala bongo nanga leki atrombo ka YouTube c'est ko sabino 300 € ba photo na YouTube to mo ba mutu soir ayeka po ba l'excellent mbongo abali ko finga batu na ndenge moko po wako ba merci kaka so mo bokele mo 50 toka merci wana fingi so bokele 20 toka merci encore le ko ya ka ting ting merci umona ya popoli donc nombre c'est ya mbongo zo kota na YouTube nombre ya zo finga batu so ba boki 5 € afingi ma finga mo lemba là umona ba bokele 50 € besoin d'accès 50 € mona ke ma fingi mati pour les 50 € bon mo pour na mbongo na YouTube pour YouTube photo kaka donc ils ont fait un moto yebioté moto calculoté amona pe tatana pe ba vidéo na petit pour ka YouTube finga YouTube photo mbo ah bon melenge oh bizaki asuki ba misise ba yeko beta te bana bazo beba bana bazo beba ba misise ba yeko beta te ba pousser te comme na weza na ngo belé bana bo comprendre ba timbela ba misise bana ba timbela mbongo akafi bana ba timbela mbongo neti media telo asala kana ete yeba timbela mo copy na na YouTube abike bon ce que na popoli na ngamu teteli na popoli na ngamu teteli il suffit kana mwabwe na salata 20 vidéos ya kofinga ka batu na YouTube na sangisi fali na sangisi wera na sangisi ufere na sangisi jibe il suffit na finga mo kana pour à calculer l'un jour moi aussi dans 20 jours bon il suffit na ça la vidéo mo bata des semaines la vidéo na finga ka po YouTube là on sala calculer Traba misala ba mitema be bilo ba bango te. C'est normal les gens handicapés pour que le ça c'est normal. Mais les médiateurs ba yebi suko vana ba yebi suko bima ba yebi médiateurs payer wana. Attends nous aujourd'hui ma photo monter la Facebook le côté ba yebi ba zale yebi. C'est pas bien. Au coup là mon tout va falli que na nzela sale mo ba c'est pas bien. Au final les cas de ce bon photo na YouTube. Eh bon lingo ma YouTube on foutera ba toi.
Faut les muscles non parce que yo expliquer biso ce que pour faire fali pour faire na ketchup pour que faire ba wera pour faire ba artiste n'y so na problème nini ozakana ndeko mo artiste balia ya kufa o be dinda na mai pour ba eni wona ozana wona yo rasese bon bino pe na lobby bino pe ba artiste na biso ba congolais muto yebi no yete po yo ka kaka alobe linga likambo moko boye ba défendre nga na likambo moko boye allo se désabonner la chaîne Amida. On a samoni kaku alinga nana alinga mama paradis mutu no saza aza contre comportement ya Amida. Bo se désabonner so bo se désabonner et que na ba live na e a comprendre bena que ba abonner ba kiti autika. D'accord. Système wana faut aimer comme la famille. Bo se désabonner par la chaîne na e bo mona bena akotika fali ana ba tebele nana ana ba tebele. Alors biso tout opération c'est désabonner la chaîne Amida. Au mona yemo ko zonga na nzela. Se désabonner la chaîne Amida. On a samoni kaku alinga nana alinga mama paradis mutu no saza aza contre comportement ya Amida. Bo se désabonner so bo se désabonner et que na ba live na e a comprendre bena que ba abonner ba kiti autika. D'accord. Système wana faut aimer comme la famille. Bo se désabonner par la chaîne na e bo mona bena akotika fali ana ba tebele nana ana ba tebele. Alors biso tout opération c'est désabonner la chaîne Amida. Au mona yemo ko zonga na nzela. Donc balobi bo sa désabonner pas ami de la Taylor bato nyoso balandaka yo bato ya ba nana o bata fali bo nyoso ba rabi bo sa désabonner et pas ami de la Taylor déjà no bali boso en wana auto telemela batu bo sa désabonner déjà pas ami de la Taylor pour ba bin niveau au finir la artiste et pas ami de l'équipe quand même de comme ça butoloba eza jalousie parce que pendant Marie-Laure bazaki bien na Marie-Laure mais yemi dans comme ça ba royaume binga bona za royaume eza ka jalousie côté congolais to ba likamba jalousie congolais tika jalousie na lobi yango emi dango azofinga nana ke tchobande ko to sala pe réaliste est-ce que Mida so ba telemisi Mida ba tie nana différence eza makasi Mida ozo lokola suki kok na zo Mida oza munoko oza soro munene maduso zolo lokola libolo asoso nyama yo kasi kali mto yeko finga libolo yo Mida yo Mida sal fini ya melongi mabe lokola mosomba soso nyama ozo yeba na kutu forme oza to yako finga nana ketchup asa camarade noto masana oba pe ba comme Mida yo Mida ozo elongi mabe bimisa nani elongi noto tala to mono na nengo zaki na mona photo no moko tia profil oza kitoko te Mida yo oza kwa dikapo tie tioko ozo yeba na forme ke so oza na forme nini na zo yeba to yako finga batu na loyenge yo Mida yo ole ki c'est trop c'est trop non sa camarade na ote kabo banga beba tu quand même fallait sa camarade na ote Mida yo clochard yo Mida yo le ki fali na nini yo Mida ki sengi ya Mida yo le ki fali na nini yo Mida ki sengi yo le ki fali na nini yo le ki nana ketchup na nini yo soba moko bo nyama oza ko yo ko tozana na mukanda ko tia une année kaka wala ko mukanda ya malonga te oza ko na permis te oza ko na mutuka to sala ka te on l'air social on fait des social on l'air social on finira na ba YouTube on peut ça rappeler pas de respect ko et ça ni yango la bino oza ko finira ba na lo yengo oza ko finira ba na lo yengo sala ka wapi yo on fait ba live social même 4 lives par jour yo sala ka bo l'air social